mais na comprendre te tout autour ya liwana ye babimisi vidéo moko ya émission asala kala ezali koloba ke atubela azo atika mabe na mabe na ye atika mutu amema ye na monde wana ezali Koffi Olomide to se vale ba faste apusa ya sala babiloko ya lolenge na lolenge. Mama wa taifa ejika. Je le dis, iskaza so la ninga ala nanga abikana nazolo bango qui c'était le frère Mike Kalambai. Quand moi je suis converti, na vane mo mususu na ndako. Téléphone Lili no qui va bien allo, oh viens demander ça va qui m'avait appelé mon grand frère lui Koffi Olomide abenga boninga ça va. Ozomona de ninga biti nazana ngabi. Ah ozakana wakati mwakamno ngabi oui. Attention à enregistrer encore. Si le long là depuis nous on a le bango avec certitude parce qu'on a besoin ya koyoka ngo pour koyoka. OK voilà. Voilà. Non on a besoin de côté. À moins que mutana ba le contraire. Peut-être qu'à partir d'ango akoluka a changé. Nako ça te pour na luka na conscience celle mabe non je le dis parce que asalaki mabe makasi asalenga mabe. Na utaki na lifelo na moto. Na kufa. Na ko tali felo nzamba bimisinga. Noki babenga ko fa benga bino ngabi nende ozomona atendeni ngapite nazali oteme osadi ngapite na bongisa ba mama na bongisa prédication mais le grand ndako ngapite na oleka na ozwata na oleka parce qu'il reste un frère voyez mais ozwate ba petit no bazoya ba nyoso bazoya mais oza pas na autre ok to préparer to kuna petit no to préparer grand hôtel là habite un grand hôtel bien avec petit non non auto préparer habiller Mike Kalambai ngawuzat mais pas les cheveux tampo free place ya kobosali oh mais yep habite un grand hôtel. Mama wa taifa ejika basala kanalize sur mowe ite metango bino moko boke kozwa émission mowe ya sala kikala bomemi yango si la toile bokomi kosalela ngo ba polémique Koffi Olomide ndoki Koffi Olomide alingaki aboma Koffi Olomide asali boye Koffi Olomide ke na gauche Koffi Olomide asali boye Mike Kalambai ye paza na monde moko yepe kutu alingaki asala ke dakumuda azonga na kati ya bakisi. Mama wa taifa ejika skona tuni kisi oyo mopa wapesa ki défend na biso dakumuda o bolingi bokomisa ngo lokola actualité moko bo impossible bolingi bokomisa ngo lokola likambo moko bo je ne sais pas quoi bokamati bakombo bato ebele boyebi keno so bo sala analyse fo bozwa kombo ya mutu bocha kombo ya mutu bocha bokombo ya mutu bocha kisi nini onde kona biso akendaki kozwa et puis kozwa makambu nini na beti une internet pona zwa histoire ya ndeko na biso dakumuda internet ezo reconnaître ye ki. Mama wa taifa ejika TV. Mbote pe joyeux Noël na ba étoile na nga nyonso ya Jika TV News na ebiete lobby na tombela kibino en tout cas ba Christmas na bino en tout cas lelo pe nazali ko continuer nango parce que te ko kabwana na Christmas titango to ko koma mercredi to kabwana na Christmas tozali ko continuer to ko koba na ba Christmas to tombeli bino ba Christmas na bandako na bino ba Christmas na ba famille na bino ba Christmas na ba fan ya ba musicien nyonso oyo bayaka kolanda biso parce que zalaka ba fan ya Koffi te to ba fan ya Mama Cité to ba fan ya Inosubite to ba fan ya Papa Hervé te ezaka ba fan ya batu nyonso nde balandaka bino mena yango bino nyonso to tombeli bino Christmas na bandako na bino sans oublier na pesi Christmas na Fabrice Mande Christmas na mwana na ngai donc si azali ko assister biso na émission na biso na minute oyo topesi Christmas parce que azali na vacances. Merci beaucoup la famille na kolinga toujours. Merci beaucoup. Rubrique na biso question réponse ezalaki elengi mais doser na ba commentaire bo bunda pona nini doser na yope oyebi ke place oyo na lobi teke eza uniquement pona Mamasi eza uniquement pona Koffi Olomide te oyebi bien que bato Mamasi bazala wana bato Koffi bazala wana yaya so monique makambu tolobi esepelisi yo te kamata nzela kende kotika commentaire te tala bitumba na kati ya ba commentaire eza vraiment somo eza penza ya
exemple na ezolengisa lelo tozali jeudi je crois rubrique na biso question et réponse ekoya samedi lelo tozali na analyse moko tokosala na émission na biso tolobela nyonso na manda koloba tokosala lelo question pour réponse lobby analyse tokosala bongo mais samedi vo préparer ba question na bino naza déjà na ba question na bino eza tellement belé et pesinga pe liboma merci beaucoup merci boke nango bongo to sandeni faut to sala bongo po ba tumususu ba sanini ba comprendre question kaka eza pona mama cité question eza kaka pona mopa mo consulter même na ba musicien nyonso bokoki ko poser question to ko répondre question pour réponse au répondre question au poser question na yo to ko répondre yo na facilité nyonso ndenge esengeli merci beaucoup. Tozali na matanga o tozali ko souhaiter ba mes condoléances ba sincère condoléances na ba famille nyonso o ezali éprouvé kobanda na ndeko na biso akufa kiliboso drumer na biso to alanga nzembo minyo sege o atika kibiso en tout cas to souhaiter bango mes condoléances tozali de cœur avec bango bandeko na biso pe ya maboke na mona kilobi ba pesi sango ndeko moko asalaka maboke kitoko asekisaka asalaka ajouaka rôle yali kukuma papa wana auti kotika biso nalandaki yango na live moko na TikTok na koleka na yoki pasi parce que papa wana asekisaka même tango bazongisi ba vidéo na ye na liwa na ye baza ko tourner na papa na biso icône ya comédie ya mboka na biso natali na moni ko donc abanoncer liwa na ye mais natali ba vidéo na ye nazali koseka en tout cas molimo na ye epema na kimia tozali pena ananga nzembo mususu ndeko na biso Dakumuda o ayebani frère Christian ndeko na biso Dakumuda o atika kibiso nameki napesi ba condoléances na famille ndeko na biso Dakumuda nameki ko sala ba recherche si papa na biso Dakumuda ndenge ezalaka toujours alanga nzembo azalaka na mwa dossier moko boye na Google na monite na kena ba plateforme mususu pona sala recherche na o etali alanga nzembo na kombo ya Dakumuda la famille na monite mais quand même azali muto ayebani parce que je ne me trompe pas na 2014-2015 Dakumuda asimaki titre ya président ya Sokodar. Ah oui, ça je me souviens très bien. Nazali koyeba tango tozali kokende ko s'intégrer potoko tato banda musala na Sokodar muto asalanga interview ezalaki Dakumuda elongo na président John Mbayo o na pesi mbote. Bango penza basalanga interview na bango po ete na sala musala na lisanga ya Sokodar à cette époque na époque oyo ye azalaki à tête na ebite ke awumelaki na ebite tanini te mais malgré nazalaki retenu te mais quand même nazalaki parmi batoyo babandaki kosala musala d'une manière d'une autre mais na bureau nazalaki retenu te président John Mbayo muto akenda kotika kuna po nazala parmi peut-être batu na kati ya bureau ya Sokodar à l'époque ya Dakumuda histoire nazali ko retenir na ye yango wana et puis na yebiye face à face molimo na ye epema na kimia rien à dire eza vérité mais na comprendre te tout autour ya liwa na ye babimisi vidéo moko ya émission asala kala ezali koloba ke atubela azo atika mabe na mabe na ye atika mutu amema ye na monde wana ezali Koffi Olomide to se vale ba faste apusa ya sala babiloko ya lolenge na lolenge depuis image ya Dakumuda na ndenga akufi naza na image na ye ya mwana mukete mais biso tozalaki ba jeune naza na image ya Dakumuda ya mwana muke te
nazana image ya Dakumuda azalaki mukolo azalaki responsable donc azalaki koyeba oya bandaki kosala bandeko basala analyse sur Mowei te metango bino moko boke kozwa émission Mowei ya salaki kala bomemi yango sur la toile bokomi kosalela yango ba polémique Koffi Olomide ndoki Koffi Olomide alingaki aboma Koffi Olomide asali boye Koffi Olomide akena gauche Koffi Olomide asali boye Maki Kalambai ye paza na monde moko ye pe kutu alingaki asala ke Dakumuda azonga na kati ya bakisi mutu akendaka kozwa kisi pona bits nayebi te soki eza na bajene lelo oyo tobengaka bayupiyu bakendaka kozwa bakisi peut-être po babriller po basi bamona bango me na ndimi teke na mutu oyo asa gute na monde ya elengi agute na monde ya koloba keno nga naza mayele na tanga parce que po asime batitre oyo ye asala ata asala yango 2 mois ata asala yango 3 mois 4 mois po bapona ye donc azalaki mayele batutu ba musicien tout à cette époque po bazwa Dakumuda batia ye na tête ya Sogoda seke bayebaki ki aza mayele akoki kokamba biso pa kosunga biso comment okendaki kozwa kisi po na nini ezalaki po ozwa na makambo to ezalaki kisi kaka po ebanda kotourmente yo après olobaki na ndimeli Yesu Masia après tant moulayi ya maladie ba version ebele sur maladie na yo on a reçu ko beta te pona mémoire na yo puis pona respect na yo est-ce que ba kosa la crash na Mowei jamais parce que tozali ba lekizela lelo ya biso lobi eza ya biso te mais nazali ko répondre nde bato batikali na bomoi bazwi video ya kala wana lokola kombo ya Koffi Olomide ezaki na kati lokola kombo ya Maki Kalamba ezaki na kati baye nango bamemi yango sur la toile bakomi kosalela yango analyse bakomi ko polémique kosala polémique sur ça yango wana Kingandi akima ye poso Kingandi wana akima ye te alingaki akufa po susi na ye ezali ya koelimine ba musicien tout na mokili nani musicien oyo akoki kolakisa bino ke nga ndenge naza boye nakufaki to Kingandi alingaki aelimine nga po azwa succès eza na musicien moko te asacrifiaka musicien moninga na po azwa succès wana bocha yango na mutu na bino parrainage oui tokomelela bango mbondo te parrainage oui mais koboma muninga na ye musicien o aza ni na orchestre na ye o yayembaka ni na orchestre na ye ou bien koluka komela makambo ya muninga na ye musicien c'est un peu compliqué parce que biso tout toyebi même bana o bazobima baosala barap ya quartier baotiaka na mutu ke foto ketala panganga moboy il faut que talaka panganga moboy siko na tuni kisi oyo mopa wa pesa ki défend na biso Dakumuda o bolingi bokomisa ngo lokola actualité moko bo impossible bolingi bokomisa ngo lokola likambo moko bo je ne sais pas quoi bokamati bakombo ya bato ebele boyebi keno so bosala analyse fo bozwa kombo ya mutu bocha kombo ya mutu bocha bokombo ya mutu bocha kisi nini ondeko na biso akendaki kozwa et puis pozwa makambo nini na beti na internet pona zwa histoire ya ndeko na biso Dakumuda internet ezo reconnaître ye ti mais nayebi ke azali na babiloko moko asalaki epesaki ya succès azali na babiloko moko asalaki epesaki ye makambo azali na babiloko moko asalaki et salaki ki akota est-ce que Dakumuda salaki album est-ce que Dakumuda salaki ba album est-ce que Dakumuda est-ce que ndenge nazolo baboye nazozongisa kombo ne muke na munoko parce que na minute azali na bomo na bisote alali achezolo likolo ake kopesa rapport epai ya mokili toyebi pete bipai ya kei elekana ndenge nini te yango nde tango nazali ko prononcer kombo na ye ntambo ezali kozonga na munoko parce que ezali kozonga na kati nanga moyena bimisa yango mobimbe ezali te parce que azali parmi na bisote muto azali parmi bisote azali ko mériter limieme ya mususu mais kasi bino bato bozali ko mema polémique sur eloko muto asala kakala bomemi yango lelo po akufi poto yebi bino ezali ba jeune na bino bomemi yango po akufi lelo bomeka kozonga sima bota la carrière ya muto ezala kindengeni
même na liwa na ye ebetami te, même liwa ya sege ezali na makambo koleka liwa ya papa na biso Dakumuda. Mais kotala na liyebani na o bozolinga bolakisa biso bolingo olakisa biso ke non. Donc quand ndenge bozaka na image ya koteka Kofi ki aza diable nde tolinga tomona ke non Kofi aza diable. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Botika ndeko na biso Dakumuda akundama na kimia. Ndeko na biso Dakumuda alobi akoma ki pasteur. Pas de problème. Na mona ba fiche na ye partout en étant pasteur, azo sala évangile. Na mona ba fiche na ye partout en étant postulat lokola député, candidat malheureux. Na mona ye partout. Ça veut dire que botika ndeko na biso apema na kimia. Bino batobo la musaka makambu nde batobo lukaka lelo soki ndeko na abimi alobi Fabregas Maestro muto abomie c'est faux parce que Fabregas ayaki ko annoncer que ndeko Dakumuda akufi non non ndeko Dakumuda abandi maladie lelo te bawei bala mukaka balobaka te vient na biso tsaka Congo que son âme encore une fois repose en paix na ye bien jour abenganga na téléphone. Bozo fanda boya tokende ko rendre Dakumuda visite à un hôpital gravement malade. Et ça le loté, c'est en 2022 la famille. Ntsaka Congo akufi na 2023. Je crois bato bazaka na groupe WhatsApp Révolution culturelle ou quelques musiciens bazana kat bakomona ke bazongisaki ba photo wana oyo Ntsaka Congo azalaka ye moko te tozalaka na ye tozalaka libanda o bazongisi photo ya Ntsaka Congo akangi photo na Dakumuda na mbeto hôpital. Et puis malade wana ezalaki soki bandi eza donc il faut kota hôpital ba 2 semaines ba 3 semaines. Et chose grave ndenge nzambe azalaka muto abandaki ko sensibiliser batu bakende kotala ye batu batiki ye ba musicien basundoli ye akenda avant que ye tala muto wana akenda na 2023 ye aye kokende na 2024 eza choix nzambe muto na muto akendaka na ngonga na ye pona koloba keza pona maloba oyo banosaki liwana eno c'est faux. Même des familles aujourd'hui baebi ko respecter ba âme ya bandeko na bangote. Même ba famille lelo baebi ko pesa valeur na ba esprit ya bandeko na bangote. Famille okufeli ndeko na yo tieye na morgue. Courage nini okozwa en même temps otiki na morgue, en même temps sali vidéo pona ko dénoncer muto abomiye. Et puis ton esprit, ton âme te dit la vérité que non ndeko oyo a souffert na maladie depuis longtemps. Eza peka pona malade oyo yango etikisa ye musique pona malade oyo yango etalake antima Yesu Masia alobaki a partir ya lelo na komi na nga évangéliste. Courage nini bozwaka bozana bandeko na bino bazana ba morgue bozana bandeko na bino bauchi kokata motema il n'y a pas longtemps bino nde bozoya kopesa biso basango tokufeli bandeko. Oui, publier écrit quelque chose c'est normal. Mais je ne crois pas que moi j'aurais même cette force-là. Peut-être c'est quelqu'un d'autre pour dire que non, peut-être Facebook y a Jika, Batubako yeba ke Jika Zumatanga. Peut-être na communautaire YouTube y a Jika Mutoko yeba, Bazu Bakochi Bakomi. Na kozwa force wana wapi. Bo utilisa kaba malero ekome la kabino pour avantage na bino. Bino nde boatira kaba polémique tout autour ya bandeko na bino oyo bakufi ole milimo ya bandeko na bino pema na kimia et pema kana kimia to parce que biti na bino ezalaka bo attirer opinion et mawaya opinion et polémique wana e bende la bino batu peut-être bo gagner quelque chose na sima matanga ya mowi. Je crois que ça lobby, bazong ça qui toutes les photos. Et quelquefois, on t'a Congo banda ko mobiliser batou. Bakende kota la Dakumuda dans l'hôpital, il est abandonné par les musiciens. Le frère qui a fait le vidéo pour dire que non, c'est Fabregas Oyabomiye, il était où? Il était où? Et aujourd'hui, bosuki wana te, bokamati ba émission ya muto zongi, bolingi boya kotia polémique na place pour bo rappeler biso que non, ko fait le midi à Zandoki, tala lelo Dakumuda dénoncer kaye. Après qu'on dénoncer ko fait le midi, ni échange. Mutu yo soza na destin na ye.
mutu nyonso aza na tana ye. Et soki est-ce que bakangaka da kumuda par force kende kozwa kiso? Est-ce que bazwaka da kumuda na basinga babendi ye kende kozwa kiso? Soko zwi kiso te biyo penza to koboma yo bakangaka ye. Non, il était intellectuel. Il était sage. Il était aussi connu parmi les musiciens. Est-ce que ba force akaye na kisi yango akenda kozwela yango biti nini? Parce que musicien nyonso soka ke ko signer impact to eza bongo ake ko signer ba pacte na ye ezala pour na succès, ezala pour yebana, eza pour attirer public, eza pour attirer pour azwa mbongo, pour azwa ba marché. Kisi na ye akenda kozwa ezala ki ya nini? Na yebi ke nga naza na Jésus Christ. Naza sous protection ya lumière divine. En dehors de ça, je ne connais rien. Yesoka kendaki kozwa kis. Après alobi na tiki. Chose grave, ezaka batoyo bakomi bane ya sika. Nde bayaka ko dénoncer na bato ba pesa bango bakis. Mais ba véritable batoyo ba bongo la mitema na ba église. Toye ba bango te parce que bango nde ba véritable bato ba bongo la mitema. Akoti penda na bureau pasteur, akamati biloko na ya pesie. Les restes toye bité to mona kutu pasteur ba zu pesie biloko. Pasteur azu biloko wana bandi ko salela yango bonganga. Komba Koffi Olomide na kati ya liwa ya da kumuda na ba polémique eye ko sala nini kombo ya papa na biso Mike Kalamba eye ko sala nini pour rappeler même le pasteur Vaseline ou comment un certain moment vous devez se respecter et botika milimo ya bawei epe manakimia ezana mutu moko te aokufa na Congo sans polémique. Yana mutu moko te aokufa na Congo sans makambo ebima soki famille te entourage soki entourage te batu. Nan exemple mon opesa. 3 filles de même famille. Obi na système yakin ndenge zala kaka famille fanda ensemble. Mais baza génération moko. Bakufeli ndeko moko grand frère à quartier. Grand frère ya quartier. Bakei ko kunda grand frère. Boyebi kilelo luyenge ba matina moto. Mwana moto azokende kana bango boye ba misusu batelemi likolo ba misusu ba fan équilibre mwana moto a perdre ba misusu bazotelema ba misusu bapesi mukongo boye baza 3 personnes na moto 4 personnes bango tu bana basi ba uchi ko kunda bazozonga na luyenge wana mwana moto tutani na mutuka munene ya zelu. Tous les 4 filles ya même famille par terre. Question tunami bino nde bo poser nga question na question réponse menga lelo na poser bino question bande commune o bakufi milimo na bango pe mana kimia parce que bakufa ki jour bakufa ki le 24 eza bondoki ya famille to bango moko luyenge na bango muto ebomi bango na ko répondre na yango te na tikeli bino bo répondre. Na tikeli bino bo répondre. 4 personnes de même famille. Ba kufi na ba condition nini? Ba fanda ki ata na moto stable te, o yazo telema, o yazo bouger, o yazo sala boy ndeko moto a perdre équilibre. Et puis mutu ba kenda ko kunda, azala mamba famille na bango te. Yaya ya quartier. Botika bato bakufi bape manakimia tole la bango na honneur. Pourquoi matanga ezala kaka na ba problème? Voilà pourquoi bato même ba musicien baza na bomoy ba komi kokima même kokendaka na ba matanga ya ba musicien baninga na bango. Pour mona kende kona biso da kumuda tole ba vérité azala ki malamu penza na baninga na yete peut-être ndenga ndimela ki nzamba benda ki na baninga na mona ki sege kokufa presque ba musicien tout ba poster. Bawa azalaki na bango en bonheur. Mais ndeko na biso da kumuda na moni batu ko poster ete. Mais un certain moment azalaki a tête ya sokoda. Lisanga wezali ko kamba revenu ya ba musicien. Azalaki na administration à Sogoda. Je crois tu tango moi ba trouble bimi ba ke ko samba peut-être nda bimi na administration.
lelo bozali ko accuser bato pourquoi et puis ba kombo ya bato zotanga ma pourquoi ceux qui ko fait azana kisi c'est kazo gérer ngo bien pour qui souane permettre ye azala na succès azala na kombo pendant 40 ans c'est grana kisi a bien to mona bato bazwa ba kisi soka telemi boye bato bazo kufa kaka mais asali kaka 5 ans ya succès le reste sili et loko te sengeli to tia na mutu or kisi zala pe na makambo naturellement kokende rozwa kisi je kwa banganga wana misusu po babo marabino zwa kisi oza pe na makambo naturellement soko zwi kisi wana makambo naturellement te je suis désolé pour toi je crois na kisi na ye wana ndezo sala lelo bo sala que eloko nyonso koleka il faut bo sala en sorte que bon memango na makolo ya Koffi Olomide to jo exemple ande ko na biso Mike Kalambai na yebi konjuma na yete na iki bungoto na yete ezali ba kombo ya batumi bale betami na masolo wana azali pe légende ya musique gospel azali pe na makambo na ye soka kendaki kozwa pe kisi na ngambu wana et pas ya Koffi Olomide c'est que kisi na ye et puis ça qui est makambo pour azali na succès voilà ce que moi je peux dire je ne suis personne pour condamner ote bato wana baza bakisi naza nani pour na condamner mutu naza nani pour na juger mutu nazali kaka wana pour na condamnation o ezali ya mabe condamnation je ne suis pas réservé pour ça épargnez-moi dans ça. Sko bakisi na bino bozo zwa ezalaki pona raison nini pona biti nini lelo soki bo dévaler bolobi ke nani ayebite depuis kala bolobaka ke azalaka na kisi azalaka ndoki asacrifiaka bato depuis abanda musicien nini oyo ye moko na quartier latin baloba ke musicien tel akufi yende mutu aboma ye azate soki kutu oyo aye azobimisa mbongo ya poche na azofuta bango parce que ceux qui voyaient bité le nom rappelé bino ba misia quartier la te ba futa mara chaque fin du mois message pensé côté la bango na téléphone abeta concerté abi ke na kozwa moi $10 nanga na kozwa moi $5 nanga na kozwa moi $2 nanga na musala nanga baza parce que ba musicien wana est-ce que bazali po balakisa biso que non penza biso toza awa ba sacrifier biso balakisa biso chambre moko boykota kende ko pesa tata na yo kende ko pesa mama na yo non laissez ça s'il vous plaît. Le papa a sali émission na yebi pourquoi salaka parce que les émissions à kalabino de bomemi yango ayebi le pourquoi sala yango mais laissez ça s'il vous plaît bon respecter batou et ça vraiment très important et bino pe ba musicien bozala na mutu ya kwasime berer na bino bozala na mutu ya kwasime ba faute na bino bozala na mutu ya ko accepter que toza ba fautif bozala na mutu ya ko accepter que toza penza ba meilleurté bozala na mutu ya tango asime osali berer ozwa makamnyo sona ochango na mutu na yo ko kwese la débat eza batu musu bakie basali ba mpiaka ole bakie mpiaka na ngeza pona mutu tel po asala bote mutu wana exigera yo te ke sa mpiaka voilà bozala na capacité ya ko accepter beaucoup ya côté la biso image ya Koffi Olomide qui azandoki te parce que on sait tous bosu boloba ceux qui za bongo ceux qui a géré kindoki na ye bien voilà so azando nchorjo c'est raison gérer kinchor na ye très bien sans problème c'est ce que moi je peux dire ceux qui ndenge za bongo ndenge bozolo ba bongo c'est ka gérer ngo bien parce que abandi musika lelo za musika donc c'est tout ce que moi je peux vous dire et ba beat ya bakisi na bino bozozo wa izanini bozo wa kisi po bozo wa kate. En tout cas, pour nga na koloba ndeko da kumuda pema na kimia mena suka na koloba tika misala na yo ila kisama mukolo aliwa na yo c'est tout musanto azate mutu malamu azate mutu tu azane loko na ye le sel mutu oyo biso to kokende ko telema to yebi pete bato pe bakosaka biso ke bakenda bazonga to yebi te zara ya solo to ya lokuta. Mais le seul muto biso to kende ko telema iyo mokonzi to ye ezaka ye moko kuna na lola ndako yeba yo kozala lala pongi ya libela yo moyo lala pongi ya libela ezate yo okozala na kobanga na kobanga okoyeba te okende wapi okota na zamba ezanga ebandeli tisuka nde to mona ba image soki eza bongo mais muto alala pongi ya libela eza peut-être po misala na ezala malamu otika ba kufi balala pongi
botika pe bao bazana bomoi ba continuer misala na bango soki bango baza mabe bango nde bazana jugement liboso mais yo mutu moko te mokili ozana jugement sur mutu mokili bo déposer kombo Koffi Olomide botika ye mikolo yo alingine makambo te mikolo alingi musala na ye tala na ye ndeloba makambo alingi nango te alingi koloba mingi te alingi okenango musika te. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? On n'a rien à dire, on vous laisse, mais on voulait vous rappeler Dakumuda zui kisi pas Koffi ya nini Yakobo mabatu to alinga ko tsena loge na batu tu o Koffi Olomide tombola tia na musique kada Dakumuda nde Koffi Olomide alinga ka ko tsena kisi po aloba makamnya so Dakumuda alobaki je suis désolé na regretté pour na kutana gina fait arrêtez, il faut un certain moment assumer vos erreurs. Je vous aime, je vous adore, joyeux Noël, bye bye.